Carmen Odia, au juste asalaka nini bandeko. Alobaki aza soki na boutique na soki ba faire. Est-ce que c'est vrai? Carmen Odia aza na boutique to aza ne loko. Boutique ango ya modèle nini? Modèle ya nene ya po kutanaka na batu to réellement ekotselaka mbongo po futa ndako na kolia. Information très important. Naika pona ebisabino. Babina batindinga na ebisabino. Bayano sa série 7 s'il vous plaît bo paiement. Babina na ebisabino série 7 bo paiement bo menanse biso bana série 9 makas. Donc deux ans tozana to bunda na bana série B ba o menanse biso ba o grimace biso bana na ba ya mabe. Bino lisusu ba mama série 7 bo liko tikala biso espace to sali bino ni. Biso pena to sali bino ni. Quelque part sur total boy série 8 peut la litezana na biso ka be coller série Simon na bino li sous série 7 oh te pardon to biunda to meka na atako kakatana na bano ya série D bino na série na bino biso tozala te bo sala ka makambo tozala te bo moni trop bo simbi trop bo fibi trop bo meli trop do bo moni okomona bilonge ko mbilo ba masusa marenda nelongo boko pemetiba ya bozana ka lutte contre la veste bozana ka make-up makas si numéro asuka oh bossa ma be franchement bosunga bisote sous total boy série 8 ezana bisoka wana coller série simate bana série DP ba biso pe to tikala te bazo ya mabesko biso série 9 to sali bino ni boki ko tikala biso espace te to reneta na biso tikali muke na série na bino biso to zara na ba série na bino bigudi biso to zalaka oh kamni bolingi make-up makasi bolingi las frontal makasi bo pemisa oh pe asunga bana bandeko na inenga loba bandeko analyse servi à Carmen Odia po âge se pusani 35 ans eza awate bomonaki pe makambo zwaki ye pona zemi e po alobaka alela poto ya kobota kaka na poto nsima nango ya welelaka mobali te azangisaka mpe koloba teke aza na mobali na ye alors bandeko lelo ezomérite analyse complet sur Carmen Odia. Ah oui? Ah oui. Po bana ya série 9 bazo déclaré série 8 ezo tia bango kaka série 7 pe balingo tika bango te ba mama kimpi. Information très important. Naika pona ebisabino. Babina batindinga na ebisabino. Bayano sa série 7 s'il vous plaît bo paiement. Babina na ebisabino série 7 bo paiement bo menanse biso bana série 9 makas. Donc deux ans tozana to bunda na bana série B ba o menanse biso ba o grimace biso bana na ba ya mabe. Bino lisusu ba mama série 7 bo liko tikala biso espace te to sali bino ni. Biso pena to sali bino ni. Quelque part sur total boy série 8 peut la litezana na biso ka be coller série Simon na bino li sous série 7 oh te pardon to biunda to meka na atako kakatana na bano ya série D bino na série na bino biso tozala te bo sala ka makambo tozala te bo moni trop bo simbi trop bo fibi trop bo meli trop do bo moni okomona bilonge ko mbilo ba masusa marenda nelongo boko pemetiba ya bozana ka lutte contre la veste bozana ka make-up makas si numéro asuka oh bossa ma be franchement bosunga bisote sous total boy série 8 ezana bisoka wana coller série simate bana série DP ba biso pe to tikala te bazo ya mabesko biso série 9 to sali bino ni boki ko tikala biso espace te to reneta na biso tikali muke na série na bino biso to zara na ba série na bino bigudi biso to zalaka oh kamni bolingi make-up makasi bolingi las frontal makasi bo pemisa oh bana 2000 ampe bana série 1 21e siècle
bango pe si bazwaki place si bakotaki deja tozomona bango deya na TikTok bayindisi TikTok baza na première ligne yango Carmen Odia faut kosalele analyse complet toyeba penza vi na ye. Ah oui soka kangamaki na Malikambania ne kirindika po bazalaki âge moko palaki pe presque na position moko tokende bandeko mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote patoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Carmen Odia parti à Vinaye azana secret ebele oyo alakisaka biso ezakaka moke mais toko profite na moke wana poto analyse ye. Carmen Odia awowa a se présentaka comme chroniqueuse na mokola lelo pa lobaka azali chroniqueuse oyo akotaka ville ba chroniqueuse mosusu basukaka kaka na cité elingo lakisa nini ya chroniqueuse akotaka ville po un chroniqueuse oyo akotaka ville elakisi aza na barelation na ville akende talaka bato to akendeke na ville kosala mobulu to akendeke na ville kobeta batolo. Alors Carmen Odia alobaka ngo pe ntango apupoli ngai awa alobi yango pe ya eli chroniqueuse oyo akotaka ville na master na ye eza na ba chroniqueuse bango basukaka na cité. Bandeko nazo analyser Carmen Odia donc ba détail oyo koya faut expliquer bino. Carmen Odia grande sœur ne muso avandaka na Ngaliema muso avandaka na Masina. Alors Carmen Odia a edaka grande sœur na wana na bana ya grande sœur na neti mwana ya grande sœur ne ya mwasi. Carmen Odia azwaka charge ne ya classe ya uniforme ya makambo ebele. Donc elingo loba chaque mois Carmen Odia akotisaka mbongo. Siko mbongo yango azwaka ngo wapi? Po akotisa yango par hasard te. Po ndenge afutelaka ndaku afutelaka pe par hasard te. Ndenge azwaka mwana ya grande sœur ne en charge azwaki par hasard te. Kosunga ya na ye asungaka tango ezali. Me kolia ya ye moko Carmen Odia na kolala kofutela ndaku $200 alobaki prix nango. Donc ayebi. Alobi azana mobali. Wana problème ezate. Abanda koloba na biso banda kala azalaka na mobali. Mais soki totali bien Carmen Odia akokozala na mobali comme makangu. Comme tel akokozala moko, to akokozala mibali. To comme tel réellement azana makangu mwana mobali, aza moko akokozala na makangu misatu bana basi. Bandeko eza kaka analyse. Eza pe hypothèse.
eza réalité te ha po boka loba o Carmen Odia azalele te nga nazosala hypothèse na hypothèse nakokomisa lele na hypothèse nakokomisa hetero bo comprendre no eza nango hypothèse po ye moko aza na bendisi oyo ezotinda tosalela ye hypothèse Carmen Odia soki aza na mobali ya solo akoloba na biso boye nafutaka ndaku $200 nga te munafutaka mobali na nga azwelanga ndaku afutelaka nga ndaku $200 asombelaka nga biloko ya kolia me ye alobaka bongo te ye alobaka naza na ndaku nazofuta $200 nga moko nafutaka ngo nga moko na milesaka na mesana kosenga pamba te naza na batu na nga nasengaka memi kutu mobali na nga nasengake pamba te ayebi nga pe na mesana kosenga te donc bo comprendre eza clair soki bolingi bomona lisusu clair makasi Carmen Odia ntango alobaka mobali oyo basala ne 11 ans alobaka nini alobaka moto abebiselanga bolingo wana kamarade na nga ya mwasi mobali na nga wana tosala ne 11 ans azwelanga ndaku asombelanga RAV4 atindanga voyage na Dubai bozomona wana pe azalaki makangu me makangu fixe oyo pendant 11 ans wana ye moto azwa Carmen Odia en charge en 100%. Po bino bo comprendre que Carmen Odia soka lobi ka futaka ndako ye moko ezate ke azoloba pona koloba mobali mutafutelaka non azoloba penza ya solo ye mutafutaka donc na différence wana yelobeli na ye elakisi mbala moko Carmen Odia banda akabwana na mobali oyo basala ne 11 ans Carmen Odia aza na mobali ya sirte tilelo ndenge nga nazosala émission boy preuve mosusu ezali Carmen Odia banda asali site na ye to avant ça la site tango akomi trop na média arepetaka tout le temps ye alingaka poto makasi ye kaka fwa kende poto ye kaka fwa bota na poto ye kaka poto donc raison de plus akokozala na mobali fixité po soki aza na mobali fixe azwaki en charge 100%, donc akolobela kaka poto soki mobali wana akomemela poto soki bongo te akolobela poto lisusu te akovanda nie akokoma koloba na kini pe bato babongaka ndenge ezalaki kaka Malika Mania Malika avakuta na Jimo Paradis aza kolobela kaka poto aza koloba nani ayina poto biso nyonso toka na posa tokende poto me ntango azwi Jimo Paradis bakomo yamba ye mpe na kapashi na mwana poto mpe na mopanzi Malika azo défendre siko Congo na mibali ya Congo nzoka sa zwaki Jimo Paradis mais sikoyo pa Carmen Odia elobeli na ye makambo ne ezolakisa kaka aza na mobali ya sirte wana naza nango deja sire sikoyo aza na eloko ekotisaki mbongo boutique to salon oui aza nango
Mais sikoyo ezokotile mbongo réellement yebele wanande doute eza bisika wana. Pourquoi doute ezali? Parce que na vie na ye nano asala maison te, nano asala salon te. Donc soka asali yango sikoyo fo azalaka wana eloko liboso. Fo ye moko azalaka atekaka to azalaka wana ti tango ebandi na tango ekokangama. Me lakisi kaka te aokotisa mbongo ebele. Sima nango tango azozala wana changement tokomona na vie na ye ke na elobeli na ye kazo vivre na bafere oyo aza nango. Me sikoyo elobeli na ye ke aza na mwa eloko na ye elakisi afungolaki maison moko tour oyo tango awuti Dubai. C'est possible baza associé na mutu. C'est possible pe ekotisaka penza mbongo te mais ekotisaka mwa moke moko boye ezo servir donc azwaka bénéfice mais ya mingi te. Alors Carmen Odia bafere wana ezo ede moke mais mutu oyo akoko ede to aidaka Carmen Odia azali. Mais mutu wana aza ya kobombama. Yepe fo azala makangu ya Carmen Odia. Akoko zala un homme marié, discret, alingaka te bayeba. Siko abimaka na Carmen Odia, babomba sekele, sima nango Carmen Odia aza na makangu mosusu, makangu wana ayebi makangu wana te ya homme marié. Mais makangu ya homme marié ayebi Carmen Odia aza na makangu mosusu po eza logique po Carmen Odia soki bamona ke na mobali te to bayokake te na baproche na ye na bato azaka na bango ekobima mabe. Yango makangu oyoyo akokozala marié ako-autorize ye aza na makangu moko po bato bamonaka comme étiquette. Ou bien c'est possible Carmen Odia azaka na makangu moko ya mobali. Azani na makangu mususu ya mwasi wana tango mususu Carmen Odia fidèle na ye, yepe a fidèle na Carmen Odia. Ba wumeli pe na bolingo, yende mutu, azwaka Carmen Odia en charge. Soki bongo te, Carmen Odia, azane na makangu wa mwasi te, azane pe na makangu ya homme marié te, azana makangu kaka moko mwana poto, to mwana kin, mais Carmen Odia abulisaka, atekaka nzoto, mais discrètement, na ville, na mindele, na bétranger, bendien, ba mindele, ba sénégalais. Donc, bétranger kaka, mais yete mutakendeke na boîte, to amiteki, to place boy. Eza mutu, mutateka Carmen Odia. Eza mwana mwasi. Aza pe na ndaku na ville. Tango muso pe Miss Dior. Oya bimaki na era. Soki yete, fi muso kaka avandaka na ville. Bandeko, Carmen Odia, soki na saleli analyse baza na 35 ans ya solo. Ya lokuta te, nanu aboti te, nanu pe aza na mobali asiri te. Ata bino moko so bozomona,
soki oza na place ya Carmen Odia oza mwana mwasi oza na mwa kobanga no. Alors Carmen Odia ye moko pe azalaka na kobanga. Surtout choc lisusu azwaki zemi ya 6 mois ebima na libumu na ye. 2 mois na ndambo na hôpital aninga kokufa. Awa siko abika na liwa. C'est possible pe Carmen Odia okomona akokozwa su zemi te na vie. C'est possible pour Carmen Odia tango kaka bimaki na hôpital baye ko bebana na Malika Mania. Avant kuta bebana aza toujours na kirindika ko bima abimeka na hôpital achanzaki elobeli pona la baronne po soka kota ko hôpital te zemi elongwaki te aninga ko continuer ko taquer la baronne de plus en plus makasi. Mais tango ye kaka koti hôpital wana zemi bimi ya 6 mois eza okende 7 mois 2 mois na hôpital abika ninga kufa nga nasalela émission nasengeli ye mbongo ye pa popolinga banda bima wana adozaki modèle ya koloba mpona la baronne. Donc asukaki kaka na ya mirinda akendeki so mosika te na kala pe akendeki mosika te me abandaki komata. Mais siko banda bimaki hôpital akomaki kokita tia komoloba malamu ya Karine Mokonzi. Bandeko eyaki par hasard te wana eyaki po ye moko alobaki yango kala mingi tawa ndenga banda koyoka pa ba Yvette Kalombo na batu la baronne abotaka te ye azalaki nango mpenza sir ata yeba la baronne banda kala mazalaki sir la baronne abotaka te. Donc tango la baronne aboti ye pa kamwe surtout tango azwaki azemi soki azoloba bongo parce que ayebaki mpe bongo mais ye moko akutani na ku moko oyoyo akomi na position wana oyo babanda kofinga la baronne. Donc ekomi sikoyo po ye mutu azomona yango ya soki eza bongo bato na libanda tozomona rien biso tozomona kaka Carmen Odia akobala akobota nga mpe nazosouhaite ezala bongo. Mais ye moko sikoyo soko ayebi ke akozwa susu zemi te ayebi yango mpo ndenge asalaki 2 mois na hôpital wana ndambo soki akobota lisusu te bamunganga bakoyebisa ye mpo zemi wana ndenge elongwaki na 6 mois 7 mois akufi te bamunganga après avoir kobika na ye en tout cas na bamunganga bamonaki basalaki mosala makasi. Donc basolola na Carmen Odia basala même fête mais bayebisa Carmen Odia soki akobota lisusu te to aza na risque akobota to akoki obota po etape aleki eza kaka na biloko wana nalobi ezali na eloko ya liboso akoki kobota nalobi teke akobota nalobi akoki ya mibale. C'est possible akoki kobota te ya misato akotikala kobota te. Situation wana ezaka na makambo misato wana o ba docteur bayebisaki ye o ya yebi na mutema na ye. Yango wana Carmen Odia soki abali na ete aboti na ete azana eloko ekotilaki mbongo
azali femme d'affaires akoka koluka vi na ye sans koteka nzoto sans batole kaka na motoki na ye wana problème eza te ata boti te bana bandeko na ye baza bana na ye mama tiala mwana abota te bana bandeko ne bazala bana na ye Loris la congolaise abota te bana bandeko na ye baza bana na ye bato ebele bazali awa ya milie na bakonzi mosusu batikala kobota te oya basi me bana bandeko na bango bana na bango babokola bango mpe bien bapiaka bango mpe bolingo batikelaka bango mpe héritage yango wana Carmen Odia alingaka poto makasi donc mobali aza na poto nalobaka ngo na repetaka ngo kokipaka te ntango Carmen Odia alobaka aza na mobali soko osepeli na ye bengisa ye bala ye awa na poto Carmen Odia alingaka poto makasi alors mibali ya poto Carmen Odia aza vrai mwasi aza mwasi kitoko même akobota te aza mwasi kitoko aza mwasi pa bonga na libala aza mwasi akotia na ndako awa na poto akobota soki aboti te soki boza stable na vie na bino bolingi bo adopte bana boko adopte awa na poto mwana ntango adopte ye akotrete yo kaka yo mpo kotrete ye neti mwana na yo ye mpe ti ntango akokola papa na mama akoyeba kaka bino ata adopte moto mwindu ata bodopte mwana mosusu ya moto mwindu ya métis ata bodopte ya mundele akoyeba kaka bino bapara na ye me Carmen Odia communique na pesi na poto mobimba awa na Europe na Schengen surtout bana France Belgique Angleterre Suisse bino na première position bana Allemagne mpe Autriche bokoki na bino mpe kobala Carmen Odia kobengisa ye ntango kotia litoi akoloba na bino bolanda maloba ya papa robote me yo soko olingi ye kontinue kaka litoi po Carmen Odia atiaka nano barrage po ayebi ntango mosu okotante ye osala kopi otia ye na bainternet donc atiaka barrage soki mpo oza na courage kitano kini kende kaka uniquement mpo na Carmen Odia banda kobengisa ye bosala bemission ntango akoya futa ye mbongo abiye bengisa ye lisusu ntango okende poto ozonga poto oyebisi ye bentention na yo olobi ne araisonne na 2 mois okozonga lisusu na 2 mois oke susu ata 1 semaine soki andimi yo na bolingo kaka mokolo andimi yo obanda otetele makambo ya poto mbala moko soki passeport neni ngosila obimisi mosusu soki passeport ne ezali boke visite ata baambassade na bamaison Schengen kowelela libala te welela komema ye na poto ekute o 6 000 ekute o 10 000 ekute o 15 000 me mema ye kaka na poto libala nsima Carmen amona papa na ye te mama na ye atika biso akoma adopte na famille kiala alors okobala ye nsima sala makambo nga na lobi kolanda oye mo Carmen Odia akoloba te sala bongo nanda nga lobi ebongi nga mona bala Carmen Odia est-ce que nga na lobi no nga na boyi to Carmen Odia mta boyi oh
information très important. Naika pona ebisabino. Babina batini ngana ebisabino. Baya nyo sa série 7 s'il vous plaît bo pema. Babina ngana ebisabino série 7 bo pema bo mina nsebiso bana série 9 makas. Donc tozana to bunda na bana série B ba mina nsebiso ba ogrima sebiso bana na ba ya mabe. Bino lisusu ba mama série 7 bo liko tikala bise passe to sali bino ni. Biso pena to sali bino ni. Quelque part sur total boy série 8 pe la litezana na biso ka be coller série simonti na bino li sous série 7 oh te pardon to biunda to mekana ata ko kakatana na bano ya série D bino na série na bino biso tozala te bo sala ka makambo tozala te bo moni trop bo simbi trop bo fibi trop bo meli trop do bo moni okomona bilongo ko mbino ba masusa marenda nelongo boko pema te ba ya bozana ka lutte contre la veste bozana ka make-up makas si numéro asuka oh bosa mabe franchement bosunga biso te sous total boy série 8 ezana biso ka wana coller série simate bana série DP ba biso pe to tikala te bazo ya mabesko biso série 9 to sali bino ni boki ko tikala biso espace te to reneta na biso tikali muke na série na bino biso tozalaka na ba série na bino bigudi biso tozalaka oh kamni bolingi make-up makasi boy bolingi last frontal makasi boy bo pemisa oh bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a rosa ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a rosa ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a rosa ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.